ba monta ka ba makambo lokuta ba makiona ba monter après ça ba ko kabola mbongo pina bar taba pied ba tu ba lokuta nde ba sangani ba kaboli mbongo lokola les écrits na bango ba beti déjà berger na bango na kit comme titulaire etikali payer nazo bisek na la Hollande mission ndeko Bram Luko bongo la moto parce que na sujet ya pasteur Mogisho mais non continue que ça baraka ya non tout nika par rapport il y a sujet ndenge ya les parce que baza bana satana batama jauti karakata biki non diable aza père ya mensonge OK yo kasi ya ko biso mala moi ato tu bato so na parlement céleste ndozo benga wana mutu ba ko biso vérité ate a papa ko beza soni parce que bolumbu na bango siko nzamba bimisi yango ndefa ko sa non banda balobaki ya baki papa zo bima akobima te c'est nzamba kangi mutu nzamba akangi na mitema bakonzi même bato baza na présence kuna nzamba kangi mitema autorité parce que nzambe monte abeti si réellement zaki musala nzamba solo ndele razali banda combien de mois to kenda ngo déjà bon ndeto zo ka isa 5 ans oh gloire à Dieu parce que nzamba ko simo kano nayo pona bango isa délivrance ba sepela parce que nzamba sikoli bona maboko lura visser oh aza lura visser Mogisho frère Mogisho baraka na ndeni o a détruit bango ko détruit a piller bango côté que la bango ba mai ba kwanga na kati église au mona kalaté maman mo témoignage kwa o ba teka ba kwanga tu baza délivrer siko na maboko ya lion maboko ya satan ba kumisa nzambe baza église soki ba kangi mutu la kina kata fausseté nzamba ko nzamba ba tuna Jésus mda ko fela batu wana baraka Mogisho ko pona mutu te azamwana motote o akosangai abongwani pete o awangana nzambe ya dans la démission épelé dans l'andara pour ça donc félicitations. 5 ans déjà, Eza est belé les Nazaréens parce que avoir une structure et tenir ne fût-ce que 3 mois, il n'y a pas en bas. Eza li pendant moi en bâté. Moi, ce que je vous demanderais, enfin, ce que je souhaiterais, Eza Karake, Bokele Lissous. Maman Tiffany, chapeau bas. Je sais que c'est dur, mais continue. Pas responsable, nous sommes les Nazaréens, que nous sommes ensemble. Kiti na ba mesa ah atanya ukondoko na mona yo na chayo na mwamba na minito na kata bena katikata saka fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour Boni et l'autre côté et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros donc dès tout ça on a eu galère na niveau 0 tout ça là boy ngai naza na mbongo vraiment mingi te mais nazo tchela bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Caritas c'est du sérieux. Oh maman comment des bongo donc yo pesa ufuti mbongo kuna partir à poto biso to ya to jibilo na bengi ya Scotty agence moi ifungami comme nango Nazareta na kufie agence lisusu ndeke sa su mulongo kuna pour nous là susu kuna iza mambo mulongo te yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli atika boyeko yiso mona makamba bongo na monte bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka mais yango bandi mama deki nanga yebisi ngai mais na ndimite na lingi na mona kimona mbeso po likamba boye na monde na ne salamate mama yebisa ngai bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa ya solo boutique Nazareta ezali boutique où ezali ya distribution ya ba produits alimentaires na sali poto sunga bandeko oyo même ba oyo baza na peu de ressources comme la boyete bandeko baza na niveau qui chasse même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc si on a un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a ozuka biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa.
face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengue ça, Mokoto numéro 1. En face c'est l'église catholique Saint-Vincent. Ah, Saint-Vincent d'école. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons la Kangisa qui a foufou. Eh, ya modé, yo bandi kana foufou. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez Silio. Du sérieux. C'est vraiment un grand plaisir pour moi, la princesse de l'Éternel, la sœur Tiffany Mokoa, d'être devant vous. Et je crois que vous êtes tellement nombreux dans vos postes, devant vos postes téléviseurs pour nous suivre en ce net moment. Laissez-moi vous dire déjà bonjour, shalom, toutes de bonnes choses dans le Seigneur. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ vous soit favorable, que le Seigneur vous comble de toutes sortes de bénédictions. Car la Bible me dit, mon peuple sera enseigné et béni par moi-même. Aujourd'hui, dans cette émission, Table Sainte, une émission pour les hommes de Dieu autour de sujets importants, c'est très capital. La Sainte Tiffany reçoit le pasteur Richard Nyekesien Mangano. Je dis déjà, shalom, bonjour l'homme de Dieu. Shalom, shalom. Comment santé nayo boni musala ya Nzambe? Santé za bien ngona Nzambe, musala Nzambe bezo marcher très bien, Nzambe mazosunga. Merci Nzambe Azosunga, la princesse de l'Éternel déjà ici à Kinshasa. Nous sommes au mois de novembre. Laissez-moi glorifier le Seigneur parce que le 13 novembre, c'est mon anniversaire. Glorifions le Seigneur pour sa grâce, sa paix, la santé, la joie, l'amour et toutes de bonnes choses que le Seigneur nous a accordées. Régie, à vous. Merci Jésus, tu es celui qui est. Nakanisi solo bolam na yo Yesu Bongola makanisi na ngai Na bomba solo bolam no Yesu Yango na ye lelo Yango na pusani lelo Zambe Yango na ye lelo Yango na pusani lelo Zambe La prière, amen, amen. Merci beaucoup, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes de retour sur ce plateau de Nazaréen TV.com. Je vous salue tous, vous m'aviez vraiment manqué. On est ensemble, il n'y a pas de souci. Mabe Nzambe et Zali Wapi na katna émission Oyo. Table Sainte, le 13 novembre, c'est mon anniversaire. Après un mois de les Nazaréens, c'est la princesse de l'Éternel qui rend grâce à Dieu pour une année de plus. Oyo et Koya pour se rajouter. Oyo Nzamba Pesi, Liboso Nae. En tout cas, bonne fête, Nabino. Et vous allez vraiment le bienvenu. Surtout pour Tinda. Et que vous allez vraiment le bienvenu aussi. N'oubliez pas, bientôt là, le trône dans vos maisons, le trône partout, Biska Bozala. Bande quoi Benin, en tout cas, on a pu une big salutation. Tous avec Kinabino, Makambo et les Kanindingen Kolo.
alingaki et les Cana. Que la gloire soit rendue à notre Dieu, le Seigneur des Seigneurs, Jésus-Christ des Nazareth. Je salue aussi toute l'équipe de les Nazaréens qui sont ici. Je vois la maman Mariam Piamé, ma maman que j'aime bien, aussi Alain Kiakala, derrière la caméra, c'est notre frère Yves. Je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Pourquoi pas dire de big salutations avec ce grand messieurs qui est ici avec nous, mais je t'ai d'abord les noms. Vous voyez, Nakati, il y a émission d'Abisso, vraiment il y a il y a Pasteur Richard. Il y a Kasoka Zanga Kate, Kozale Labisso Nakati, il y a Plateau, il y a les Nazarens, c'est déjà la famille avec lui. Pasteur Richard, Boni, Moussa Nzambe, Nekitouane Kotuna. Moussa Nzambe, vraiment, ils ont les cas bien, ils ont tambola bien. Boni, Papa Yambi. Bon, Papa Yabazabi, Yambi, précisément, dès qu'on a vu ce frère Robert, au Azana Kishasa, en France, vraiment, on a fait ces pimbo de zone à plateau. Pour ceux qui ont outil, à Bengaga, Papa Nazoya, même à partir du report de Genozoïde, vous allez rassembler, Tine, séjour, vraiment, Zamba Pambola, c'était un élu dédié, vraiment, Bazam Mingite, ok, il y a un pour sa prière, un pour ça, ça toujours pembe na lobanza, pembe na bassin en Zambé, Bamsuso Bakomi, il faut Luka Babare, Baluka, qui colle. Pas le cas de club des alliés, mais il y a un sam. De ce que prier, papa, il y a un top sambe là, vraiment, ça ne va pas pour les mingi quand même. Vraiment, Azab m'a dit. Après, retour, Nangaï, tout ça dans le plateau, et c'est on a eu passé un champ. Bon, c'est on a ça qui retourne dans le plateau, je crois qu'il y a qui lobby. Les lots de cette émission, Nazar, Mutaliboso. Vraiment, et ça, grâce, bon, ils sont tombés là, grâce, ils ont mis moi, pourquoi il y a Michel Bosso. Tout ça là, vraiment, et ça, et c'est mon angam. Après 5 ans, et Michel Bosso n'a sali Yango. Donc 5 ans, les Nazaréens. Voilà, le Bosso n'a sali émission. Après 5 ans, n'a sali mon pasteur Richard Niakese. Mangando, c'est son nom. Autour, il y a Bastige Oyo. Vraiment, Batouba Kotuna, Batouba Koloba. Et Zongi Soussou, vraiment dans l'ampleur. Sige Oyo, il y a Baman Kiona. Il y a un autre Robert Solo parce que actuellement, moi, le mobile a comaki avec le naïveté pasteur Richard Solo, déjà vidéo. Bon, Nathalie qui, à part vidéo, Nathalie qui a la télévision parce que les gars qui n'ont pas la télévision locale, dans Molière, je crois que ça déjà une semaine passée. Ok. Oh, on est comment quand on est au ministère de dénoncer le pasteur, tout le monde bon, ma frère, oh, ma pasteur ils appellent moi kilo, mon pasteur ils appellent ma frère. Parce que même si je ne parle pas frère, je ne pas sœur, mais pour autant que pasteur, moi je suis établi ministre. À cause de ça, je suis colonel Zuluba. À cause de ça, je suis soutenu en dehors de mon livre. Parce que je suis dans Nzambe, maman. Nzambe, moi, c'est là que je suis lingi. Ce qui m'a aidé Nzambe pour soit disant qu'avec la monnaie, mais je suis en fausseté. Là, ils sont Nzambe. Tu rebelles Tango, si je wana. Et puis, tu as un sujet sur ce zolo. Est-ce que autour il y a pasteur Mogisho. Et aussi, là, quand tu es tant que abimi dans la prison, tu es battu est-ce que les années ba msusu be ba kolinga ba soka bimi pour ba za na posa bimate atikala na kuna. D'habiter le pourquoi msusu be ba za na posa abima. Vous savez, dans le monde, même au sala mabe, même au sala malamu, ba msusu be ba kolinga te na passe na yo même au sala mabe ba kuto kuna. A msusu be ba linga ta oza mutu malamu, ba zo linga ba tia kaka. Exemple à Jésus Christ. Azaki mutu malamu. Aya ki pona ko bikisa biso. Mais regardez que le bâtiment est écoulus, n'a pas ni batbalabi. Bimi Sabanabas, Bakaene Kouloussou, Bakaene Kouloussou, n'invite pas à Richard et bien. Bon, je crois que ça m'a babi que moi, il n'y en a pas matin. Pour tout ça, une émission, c'est un bakangaki. Tu vois que le bamagen de Komoko a qui koloba, moi, n'a soit disant prophète. Ou qui koloba, ou qui a solo bapé lingala, moi, bien té. Azan de Goga à Uganda. Je ne sais pas, les prophètes. Bram, Sobranam, c'est bon. Branham, mes amis, il faut que Bram, qui kolobaki non ça est là côté mais biso lobaki toujours parce que nzamba kotika mwana na etebe musali nzamba tala même na Bible ba pierre ba kangama penake ba tie ba garde donc 4 barrières mais nzamba sele te besoin bimisi ange aina butu abimisi ma physiquement ndoto te ba Paul ba kangama na basila ba priya ba prison panzani ba chaîne 4 ans ba porter le quoi parce que ba to ba ki na nzamba solo mais on de mon abisa zo kendo parce que bon. Mais on a Bible, les malheurs attendent souvent le juste, mais le Seigneur l'en délivre toujours. Ok, tous à la régie, tous à vidéo, il y a aveugle, a commis aveugle, Azaki aveugle, neti, neti, mais a commis aveugle par rapport à Bartimé quoi. Mais à Bartimé, Zaki n'a pas bien. Mais hier, a commis aveugle,
Batinda Gami comme ça avec. Alors retournons à la régie. Si on peut prendre cet élément avec Alain Kiakala. Régie à vous. Mais les lots qui coupent à mon niveau comme aveugle. Ils allaient pour la tosa qui nous a mis. Autosa qui nous a mis na modèle na façon ni. La façon ni parce que na qui ça faut témoignage dans des qui battent pour ça qui ngaï. Ah, c'est dans ma vie. Ok, pour ça la faute témoignage l'église ni. Bala ba ko zo ni que au que ça faut témoignage. On a eu comme on a bangoté. Donc pour tenir la ba ipse koni. Ba ipse ngaka tout qui na yo tout beso mbongo au ça faut témoignage dans l'église na biso. Epsino nini ba pese no mbongo nana buvana kaka wana biso tuzo tout surtout sisika subo sisi cérémonie na bino to ba na bino tuzo pesa no mbongo na sima bolongwa boy ça on peut mututé mutu mo ba ebate tout le monde peut passer en temps azokota kata jipa azokota na basuda bana otayo tena liboso ya bandini olobaki nini c'est ça tonto banano ozalaki ndenge nini ozalaki ndenge nini c'est ça parce que nazobiki na mona raté na taki na nzete yo mona raté ah c'est ba salinga prière ma moko na boki nzete kele ozolanda ndeko bana mona te bandana no taba sala prière taba salinga prière na boki nzete na bino ko mona décharger merci ko to so mona nzete misute nazo sika pasteur Moussa ozolanda sikoyo tant sikoyo bimaki mais tant bimaki misu zalaki bien mais yaki bien sikoyo lelo molia kitiawa beaucoup comprendre l'émotion ah ndenge mobuta lela ka comprendre mon émotion pour comprendre l'émotion ndeko azwa avec akufi misu mo dikuna lelo ka kana kiti Mazo la TV, Guerlain comprend l'émotion Ndeko. Dans $25 de Salaki Boué. Ndeko, Traolé là. Ndeko. Balls. Guerlain, tout cela va suivre le passé. Ndeko, il a pas rapidement. On paye sur $25. À le mettre une église où on a aussi il faut témoignage. Allez, après ce témoignage où on a bombardé, ça au moins manqué. Une église va payer sur $25. 3 personnes. Moko Fimo Akufa. Fiana Akufa nini? Fiana Akufa kaka. Oya Belaki, Abelaki wa azaki maladi. Nzamba bikisaki menzo ane akufi ba tanga abiki wana. Akazoki na ndako azui maladi akufi. Parce que yes, la liboma, c'est ça. Faut dire que au Kenya la 4 minutes. Papa la 4 minutes, papa jeune fille mo pour faire bureau de Mbabi. Il faut que je la 4 minutes. Jeune fille moi ngai ya boué la libara tout ça bon tu là l'église on a un moyen la solution après bon tant tout l'église no simbi si o simbi ne la simbi yes pas de la bêtise le de boma bon tant tout comme on a pas ni kono moi la yo a toujours la ya ya boma ti ya bo tu ro de ti de boma comment est-ce qu'on a vu ça no fantama kiti bali ala wala ni boma ti eh boma ke no fantama kiti bali la simbi passer au tilikaye on a passé ensemble au nom de Jésus au nom de Jésus au nom de Jésus il va marcher au nom de Jésus au nom de Jésus si quoi passer au nom de Jésus on a dit on a dit poya nela do poya passer la poya quoi la poya la poya même à mon
na ye yo memene église omena bandimi ebele na kati ya église omemi moto azalaki komona olobi oleka liboso loba obandaki komona te nzambe amonisi yo siko mutu oyo na paster wana nayebi nzambe malamu. Nous sommes là sur ce plateau, toujours avec le pasteur Richard Nyekese Mangano. Pasteur Richard, affaire qui on attend au kaka yango et ça la rendenge na matoi. Koyo kaka ya pamba. Koyo kaka ya pamba peut ça déjà parce que batu nzambe asatika batu déjà. Oh. Parce que batu ba forcer miracle. Ba mi sali miracle ba fabriquer miracle. Ok, miracle za likamwa nzambe wa za chef ya batu nyonso asala likolo na se. Pour ndenga no tozaka déjà miracle. Nde tolela tola mugeza miracle nzambe moko asala mokili ndani ngakeza. Mais batu bazoluka ba koma na place ba ide nzambe. Ok, nzambe tanga sala mokilo mutaida azati. Mutapesa e conseil azati. Comment les lots lingua ko ide nzambe. Bon, netika tout à vidéo andi on a besoin faire. Na makamama ki na mama ngai pesa nga passe puis nazomona ke non, nazomona ke Jésus comme prière parce que na Bible totali makambo ezala na te. Ni ba prophète ni ba pote ba sala makambo tozomona te. Alors biso ba to tozolanda ka ba trace na bango, o tozoza na foni, to répéter bango ni batambola ki na bo salaki, biso komi ko sa makambo ndeo c'est que to bimili ba to za musika nzambe. Bien que bobenga biso ba sali na nzambe soit disant mais to sito longwa libanda ba nzambe kala. Tozala to commander pour tozala ka Satan. Mais na apparence ka to mona ke tozala ka nzambe. Mais to komana ka Satan. Et pour vidéo oyo le beloni est-ce que monto on n'a pas koseli ka basala nzambe te pourtant bino boko le kaka boy bat ba ko ba ke boza ba jaloux bozo kosela basala nzambe bolingi kaka boye bana na simba kombo ya bato ba yebana siko monto aboya ko le ka e pas ça jaloux te a koseli ka basala nzambe te makam. Bon na ko là on a ko lobi ke cause jaloux par rapport à nini? Par rapport à bino basala na ko ebana l'hôpital honnête église ndeko mo apesa ki lise semageza lise moko eza na ngopi na mama nzambe te abaki bo solo mabe bana mokili mobima bato bandima ngade ko yebana eza ko ndima mapete olandi po bike mutu ayebani mutu ko yebana na cadre mabe sata ba yebe mokili mobima na cadre ni aza sata ama yebani monde entier même blo le yebi sata ko yebana lo bateke mutu aza grand bien nzambe alingi non toujours déplorer que ba makambo toza na évangile sur l'évangile za pi. Parce que nzela excusez nzela nzambe zana nzela musuko ko kana na ngozati na siamoki parce que malgré to kosala nous to kosala mais tant to kufande to kokutela parce que apocalypse 14:13 bikino et sengo na bato bazo kufakati na kolo sikoyo parce que misala na bango osani ko accompagner bango bisika boken alors misani ko accompagner bandeko zwaka ndeko soit disant amoni ndeko ba koma bango bongo poto de ça moto que passer na sa séminaire na e po abima munene bato ba ye ba ya tirer bato ba ya il faut coopérer na mutu yango ba prévo makambo total on ka on a ba internet et bandi ba télévision locale mouler tibindi la kiti makambo ndeko moko afana kine na ndaku soit disant pasteur aye na na séminaire papa yaka na on peut se combien $25 $25 250 mais $25 a promettre na liboso yaka osala obima ne avec na campagne na soki au sisi et simbi na prier pour na yo soit disant moni. Après donc on a payé sur $25 ndeko pe lokola passe za nambo nzale ko bomisa batu nzamba asunga Congo temanza lezali ndeko saeba ke makam nzambe basakana kana ite sakana na koko na bino aoza na village natal sakana na noko na bino azasula mais ko meka sakana kana nzambe te andimi na ya yepe deva fula batu ndenge to landiwana aye parce que bandi ba prière ne ko ba yokana déjà na moni amoni na ndeko ba couleur ni bleu avec la abotama avec les mazo ba que ça bleu OK bleu otanga na ba classe ba la ça de mona couleur moni blanc yango mais yo za aveugle comment omoni couleur ni rouge oh ezala na muti alors ndeko andima ki responsabilité na ndimi na suka nango bato ba moni pe ka musela nzambe dadi Bishop, archipapa azul lokumu. To bango balingi ba grade. To pesa bango ba grade. To pesa bango ba lokumu. OK, lokumu ezaka pona nzambe, ezaka pona butote. Alors après on a ba super $5 ba pesi ndeko akena ye. Alié pe asakani amoni ke vie bongi. Après kaka 1 mois, nzamba bizela. Kombo na ngayo bakuise kuna cholisinga. Ngana salité. Zasi ko zo mona ninga avec les mains ala. Ndeko ba ne komona na yafa. Mais si quoi commis aveugle ko ya solo. Yanto tuni faute ya nani? Faute ya pasteur na faute ya ndeko na. Non, il y a des qu'on a l'air aussi à Zapaya et Binzambete. Oh, mais pas Binzambete. Habite le coco, ça m'avait pas aidé. Tant que Paya comme il m'a fait, il y a un papa Nangaï. Il y a un tour par rapport à Yannick Zomon et l'Antoine. Exactement. Pour bien la Boloba, au moins, papa qui vous a jaloux, vous a raboué. Ce qu'on est de quoi lobby, Tobenga Yoni.
tokobenga ngo eza ndeko ne kolo makambuti omoni eza lokwa ngana zoki pota ubena zu problème mutu yoko yobisinga passer Richard mawa zoki mais douleur nga zo ka zo ka moté ndeko ko lobana douleur yenda comme avec les biso azo lela parce que asamona ka ba blague peut-être pas ça la mo liboso déjà mais a comme ça la chida neto loba parce que na ba campagne musika bima pe bongo le monde mutu so ndibi ko sa ba mission bongo ça dire ça la ngo déjà pour mbali boso muta ko hésiter mais le quoi ya kota ki na domaine on va jouer rôle ngo proprement et simbi pe ba to ba glorifier mes frères ouais tout bien bon ba frère pour na ngabitiser comme mon frère parce que mon comment passer ça rappelle moi bien parce que passer ça mon toza respectable ça bilo côté alors tant mon 25 peut-être boso va passer 50 ba qui disait na 20 30 tu quoi qui était na 25 tu conséquence ya zui et singa sika zonga pa ya mutu oyo abimisa akoya kumisa ki atinda ki makambo so ka komolisa parce que ça na nguya te ya sali au seul montage moko ils a théâtre traité makamanza mais ça ba théâtre traité ya moto so bena même acteur ba ndikumba ba makionnis o batikali bazonga na raison o eza exemple pour nzamba bimisi no ka moko peut-être ba musu ba si ba kufi to éviter yebo da zu courage pour témoigner na tout monde na télévision mais ba musu ba kufi ba mort subite musu ba kufi na ba accident mataki moto ba kufi mais vidéo na je pense que maman Maria Masala qui na émission ba ndeko ba bingi so loba yende ko ana ke ikolela miso na Molière TV te mutebo ma ke miso pour la ligne zongi te pa ya pasteur au soi-disant bomi miswana ça ko certain que ko sa makamo bo so moni ndeko abimi na télévision bo se ka kende ki na ndenga kuku ba yokaniki OK ozomona awo ke na ndenga kuku bango ba woni ba to basaka ba fo miracle ba zandeni so ka sasa li shida na yo et que ça li retour bango ba kuma na ba audience bongo na bangoti azana batamakasi ba pomba ba garde corps ba kuluna de po mona ye na makambo pasteur wana oui baza ba frère ba pasteur était benga bango ba frère pasteur to prononcer ils ont kilo pena mono ba frère ba biso basaka so dizama na manzambe bango bana ba garde corps baza même na ba assassin so ba bia luka Tiffany ba utiliser même ba vol mère mais ba assassin pena ba luka ba boma na si yo yebi ba moza journaliste oza même kinoise bango basaka ba blague te biso tozana mawa batu mais bango bazana mawa ko bo mizo pe ba tira ta poison so simi na poison te ba luko na ndenge ba vol ba couper na ba bandi ba pese bango mbongo bo mamango pe le lo salama bon tapo ya moni ke oyo mo comme ça aveugle ba garde ko bo pe afa ba okota kuna ba tuna nano o luka na luka bishop pona problème nini o kabale to sala ki ngana comme siko aveugle te azate ba ko chayo kala ba ko beto même azate a voyager à États-Unis ba biso bongo te no ki vona ye papa ba ko sukuma papa ba maître ta la ba to ba vimba ba paquet siko ya na tuni papa lokala monique simbi kuna te na kuku ndabi mina molere parce que awa molere comme le moi justice na biso papa Richard na biso ba bolé za comme ndabi malo ba po l'état meka molere dans lo ba justice de koyoka bala ndila pasteur wana limbisa ngala katona no maloba mikolele kaki to tuna ki pona ni ba pasteur bazaka na ba to makasi bazaka na ba pomba so ba côté ba tie 4 personnes ba vimba boso to ba no ba te tina ni ba chaka bango tina ngo siko ba chaka bango po biki bango ba sala mabe il faut retour salami parce que aza ba anjo ya solo parce que dans la famille n'a pas associé bazali basaba liko papa lianga ezo simbati papa ange mère ba garde ne sera ba ange parce que ko za garde côté ba to makasi na mela masanga azana tamuso azana bakisi parce que dans domaine sport wana mo ba grille les anga ate okoye ko la no sport be mais po ko mapenza ndenge zo linga ba biso ke simbabu bo bato na ba kinga la passer papa azana molimo sana et puis nga ndé passer chez na bona premier na mutu mote na siko ka mutu te na bilika mutu ta otama ba garde ko par rapport quoi so moni bato batama na bagarde ko seka hebi ke non ma bena osala batu il faut ba kuta na ngana nzela na bango ba pomba na bagarde ko le mona bit yango siko ya mwana OK rona ba ange et mona na soutien donc ba na protection ba ange te ya ba zo bagarde ko siko OK pasteur Richard pour na pasteur Richard c'est que ba pasteur baza bato barando pasteur za muta barando parce que so mutu za muta barando il faut comme atamba na keba ya mo ba luka ba protection ba secours faut za na ba garder ba pomba parce que mutebi kaza na problème na ba tuté azana à l'aise ça kola na cercle de ka ba généraux na ba généraux ba bon mutebi comme ba so likamula généraux tindi ba soda ba luka ndé ba ko battre mutu wana yesu nzambe te ni le par ba Paul ba tambole bon ba Pierre ba tambole parce que ba ki sir na nzambe pour ba ote parole mais so te sama na tozo kende we papa Richard to suka wa bon attends que to suka te parce que Bible c'est le bien on a Matthieu 24 to comme une attente de l'enfer bon nzambe baza que non il mbota masuka ndé on tozo mona baba ki ba faux serviteur ba zebele ba faux prophète on mona que non na domaine na biso ba faux ba prophète ba leki même nombre ba ndimine belé na Congo même na monde entier c'est-à-dire elle ko sino bisa ba to ke ko sila kana monter ku tezo ba kisama chaque jour parce que to comme une attente de l'affaire biso ba to to yimkende so zonga to simba ka de banzana
C'est que pasteur Richard Toloba que ba mankioniste amiki bazali ya minene pe bazali. Pour ceux qui a boye beti libanda c'est ka beti en bien té. Ta beti beti ce qu'on nzambe ndalinga assez justifié parce que nzambe bazaka siliga pena non. Oui, ya ba minene ba obeta mo proprement. Ya ba minene ata bazo beta parce que ba réalité les animaux batouana même ay makino o mutako bimaso ya ki ba ki avaka au na télévision ba ngaki ba éliminer déjà. Mais ba ki ta ko le na télévision dénoncer bango. Parce que nenga zana ba comme na danger de ka otanga biso ba kombo. Ya moni ke muto na olingo tanga peza kombo ya muto on te pesa zana ba réserve. Ayebi ke muto so matanga kombo na ye ba ebinda ko na ba yo bomanga. Ya mona zolo ba kaka na zo ba ngotanga aluki protection par l'état. Merci beaucoup prophète Baraka Mogisho. Ekotambola bato ba koloba que 5 ans na meki na benga prophète Brian mais yem tala kake mission je ne sais pas alingi suko yambate je ne sais pas est-ce que sangwa mawana betie c'est vrai ou faux je ne sais pas pasteur Richard obane kolobela yango na sommaire na biso bon na bane kolobela yango pona frère na biso Mogisho na sina lobaka mo déjà que nzambe muta permettre makamono se bima parce que obi même tolandi Braza to benga ba tukutu bana ba Europe beta simbo Braza za face na biso kaka fait bito mona Braza biso pe to sa ba information ta ke ba sena nzambe to ba réellement makamo ba postelier mais to bengi Brazzaville ba plainte bimi asiko kana ba sa ba généraux ba sa ba colonel ba sa ba ministre siko mutra ba bimi siko ba dossier nyoso wana ngazwa ka ngota gouvernement te ba non siko nzambe na muta koteli batu wana ça veut dire nzambe comme na ta beta isiko ata te vaso ki pa na mama Mogisho obimate linga kwa na maboko ya batu nzambe intervenir mais soko kwa na maboko ya nzambe muto sete vaso pona zalaka te nzambe muta beti frère Nelson Baraka Mogisho a pirige ne tolobaka a sibi a paye ba poka se oya kona kinde azo monsone siko mais pasteur e komita nzambe mais pasteur Richard Kalamini te bandeko ya parlement céleste ba komela ki biso ko bete papa déjà ba signé makamno so d'habiter dit le prophète Brian Bisiko Zali manifestez-vous s'il vous plaît je vous salue au nom de Jésus bokoma ki boloba ki ke obenga ki kuna ko participer na kids ko landa déjà que communiquer papa Zobima mais tisikoyo be mission ko to olingi su ko le kate donc ozo ya même pas téléphone papa na biso pasteur Richard yebisa biso nano responsable ndenge lobaki ndeko na biso prophète Brian qui est responsable église ceux qui va recatler 5 ans solo na prison au moins une église musala nzambe ko boite pe parce que na nyoso sala ki ya malamu zaki ma bepe zalaki musala nzambe ko boite pona mutu kutu baza délivrer batango ceux qui a parlement céleste sino zolo ba ceux qui baza bongo ya solo parce que ngana boyaki na kombo na ko pesa ba pesa komba mari on a boyaki ngo déjà batu na so baza ma ba elio skola kufela pona bango za délivrance ba sepela parce que nzamba sikoli bona maboko ya lura visser aza lura visser Mogisho frère Mogisho nandeni a détruit bango ko détruit a piller bango ko tekela bango ba mai ba kwanga na kati église o mona kala te mama mo te mona kya o ba teka ba kwanga baza délivrer siko na maboko ya lion maboko ya Satan bakumisa nzambe baza église soki bakangi muto na kina kata fausseté nzamba ko batunda Jésus mda kufela batwana Baraka Mogisho kwa pona mutu te alors batwana baluka bisiko nzambe aza solo basambela nzambe parce que baza batu ame oya akangaki bango na boumbu oya akangaki bango en otage basepela bango baza batu ba jibile parlement c'est pas jibile que tolonga na maboka moya papa na sokaza mabe pasteur Richard soki batie na bisika bongo okosala ndenge nini réaction na yo papa aza mabe papa na soza ndoki papa na zandoki asisa botama ki 10 par exemple alia déjà 8 botikala ka 2 kutu na dela ngali ya bino suna na fin de l'année boki kenzamba bomi bosani réaction nos années années c'est nzamba asa justice na te ba me bible lobi ke to sama makomi bolinga bayini na bino mais bolinga bayina biso moto to yini non nzambe okolo o abike nzambe abaki no bolinga bayina bino nzambe ne muta frapper siko biso to na bolingo koleka nzambe yo zana bolingo koleka nzambe Dieu d'amour m'a frappé mutu. Mais parce que Richard Koyo quand on la émission belé zola qui ça vraiment moi kanda na zo batena nga kanda ko yina mo ato be nga kanda to biso do bweka hypocrisie kanda nga za kanda mo spirituel ki bazo be bisa misala papa na ngwa mona passe ne kulus oya luka ba ange ba kufa muta ndi mate le 24 reve bazo ba kufa muta boko mutu lo le tikala silence pendant so ine habita ta baba ke muta kufa mais ya ndima ki babeni ke mona pata bino ngana ke kufa domisela saka ne kuluso ngana za jaloux nango soki ozo bebisa ngo tambola zo surtout ko égarer peuple
Ce que vous savez, c'est que nous avons gagné le premier. Mais quand vous avez gagné le peuple, vous avez là. Même les Nzamba, vous avez dit que bien Dieu d'amour, mais la face bien Nzamba Silika tout. Pour ça, Silika Betty, Satan le moins il est pour le Nzamba pas Silika. Tu vois que Nzamba a deux faces. La face bien Nzamba, voilà tu bien Dieu d'amour. Mais la face Anna Eza Dieu d'amour. Mais la face bien Eza Nzamba Kanda. Ok, Papa Richard, tu comment quitter la souka émission, tu comprendre tes bateau ya Parlement céleste. Dans Kolandi Samana, prophète Bran, Kolobete, bientôt Papa Zobi Mabazo signé, Tikalika ministre Aya pour qu'à signer. Après, communiquer Bimili Soussou, Kotambola Kolobake, prophète Baraka Mogisho, 5 ans, 550 000 yamande. Au moins, nous devons bien prophète, il faut bien frère. On a eu Bram, Sobram. Hier, Azamon a Jaouti Karakat. Le père des mensonges. Ça dit ça la Satan bata mazuna lokuta. Même hier on a fait pas luka bakanga parce que ezay kiri na bango o basaka ba biloko na même yazana kati. Ah, bazana ba monter na bango ba montaka ba lokuta na ba yebani bisika basala. O ba montaka ba makamba lokuta ba makio na ba monter après ça ba ko kabola mbongo na bar. Taba pied ba tu ba lokuta. Nde ba sangani ba kaboli mbongo. Loko les ekiri na bango. Ba beti déjà berger na bango na kit comme titulaire. Et tikali payer. Nazo bisek na la Hollande émission ndeko Bram luko bongo la mutu parce que na sujet ya pasteur Mogisho mais na continue que ça baraka ya non na tunika par rapport ya sujet ndenge ya le kasabi ke baza bana satana batama jauti karaka te bikino diable za père ya mensonge. OK yo kasi ya ko biso mala moi ato tuni bato so na parlement céleste ndozo benga na mutu ba ko biso vérité ate a papa ko beza soni parce que bolumbu na bango siko nzamba bimisi yango ndefa ko sa banda balobaki ya baki papa zo bima akobima te. C'est Nzamba kangi mutu, Nzamba akangi na mitema bakonzi. Même bato baza na président kuna Nzamba kangi mitema autorité parce que Nzamba monte abeti. Si réellement zaki musala Nzamba solo, ndele ro azali banda. Combien de mois tu okenda ngo déjà? Bon, neto zo ka iza 5 ans. Oh gloire à Dieu parce que Nzamba ko kisi mokano nayo. Nzamba sali justice na ye moko. Mu eza pasteur Richard était parce que Baraka Mogisho na uzali jalousie par rapport à quoi? Ngana za congolais, ya za Ugandais, tokutana na noti. Peut-être ina na mboka na ngai osaba buzoba wa osala mais nazana tina na jalousie parce que na moni logo ya ko zana ngo tonga na ko zanga ngo izati soki azana ndako alala kanga alala kala azana lambala tanga alata kaya ya kanga aliaka eloko nyonso ko zana ngo azana ngo passer na mobile na maboko na binde baluka mbongo na ko jalousie par rapport à quoi passer aza faux serviteur tant na biso aza faux même nzambe bika aza faux na solo bango na za sûr et puis depuis makamona oloba take musana nzambe aza faux serviteur. Bon tozolo ba par rapport à 5 ans ceux qui pona par rapport 5 ans, ils ont belé, ils ont moukia, parce que vendeli par rapport à 5 ans. Par rapport à 5 ans, nous avons souverain, mon payebi, mon toit, nous avons permis de bakangaye. Mon colopé, quand nous faisons école, nous avons participé pour qu'il parce que nous avons fait dans Muzindo, à Bongo la montée. Nous avons papa, à Beta Kaoya Lingi, à Salakoya Lingi. Moi, nous avons 5 ans pour l'année de belé, nous avons pourquoi tu as maboko. Nous avons dit que la caba conjoint n'a pas sa mise à 10 ans, va condamner 5 ans, et ça dit comme ça. Et ça dit comme Mamouté, ni bishop, ni pasteur, ni diacre, ni sœur en Christ, ni frère en Christ. Et ça dit comme Bangon en Zambi. Oya Salila Mabe Mingi, à cause de Banzambe. Et puis, on a dit tour l'église à Parlement, c'est Sobana. N'a pas dit, oui, offrande va retirer la dimanche, mon 8. Et comme elle se retrouve, on retire panier. Ce qu'on a esprit de mort, on tient offrande dans panier. Liwe Longwe. Panier, ce qu'on a bota. 8 fois. Yatiko, moi c'est aussi un soupe appel de na mona mabana nzaba onyo comme oui fois ko tia offrande bien mais ataku to zana même so lingi bato moté mais on va ndoko parlement c'est beau c'est reparti parce que boza bolongo na maboko alio vraiment nzamba kangoli bino boku misanza. Merci beaucoup to komi na suka ya émission na biso ya mkola lelo table centre o tambaki pasteur Richard Nyakese Mangando pasteur Richard soko kota la caméra oko ebisa bana ya parlement céleste. Na ko bisa bango batala moto akufela bango bazaki na bango babike so to ba vandi bela ba analyser ba pratique les gars kuna so ba tambo na nde batali doctrine akolo ba mona ke non mutu wana za dia fo à moins que basa bana libeli mais ba li de dia babike non te makambo eza so parce que même miso to saki liboso na yo na so ba pele bele batu bana ba Europe ba Amérique sala nga ba pasteur ce ko ka penga boy c'est à dire sel makambo ebele alors bana wana ba ke Jésus mutu akufela bango bazong ba luka bisika o nzambe azali ya solo basambe nzambe parce que babane ko lekisa bango tango pamba jamais makambo nzambe tambola makambo elega na église na bango kuna
côté Kabamai, côté Kabakwanga, côté Makemba, et comme le la Moutupena commerce à Sali. Ok, mais c'est ça na bazandu, na bagambe la cause à place moko, à Sali restaurant, zote kabilo qu'on a zo mbonga futi bataki saleta. Mais comme il y a ko souffre l'église vraiment, bano nzamba délivrer bino que yesu ntaku fela bino, eza baraka mogisho te, bolu kabisika nzamba zali bokene osambela, vraiment nzamba kopambola bino. Merci beaucoup. Tu as évité ceux qui te rejoignent à Braza ou à Napé parce que Kolobal Baka na plateau et ça a bien caté. Pour tous les Lukato, pasteur prophète Brand, à l'inition quand même vraiment téléphone tu as évité le pourquoi. Mais ceux qui ont vraiment tu allez na contact na bandeko Brazzaville, tu kozalana to kapenza est-ce que vrai ou faux prophète Baraka Mogisho à Pandine de Panzana Brazzaville. Là nous sommes arrivés à la fin. Ceux qui ont reçu to kozalana bandeko il y a parlement, disons, Tozana Bandeko, il y a Brazzaville, tu es un peu beaucoup plus, tu sur la pena bango, Lilo Banayo, Yasuka. Lilo Banayo, Yasuka, c'est que non, Bandeko, nous, Baraka Mogijo, a quand même Zamba livré, et Bandeko, soit disant, pasteur, et apôtre, et prophète, Lelo, Bimisinyoka, même dans mon akin de Gomo, assemblée les âges, quoi, papi, Azana de bonhomme, à Salama qui n'a pas Zunguma, Boya Okufa, Kangi, moi, Mosna, Kangana Loketo, a prié, Boya Nabimi. Je crois que même épée à tout qui kaka na parlement c'est sur le boyo mon commission on l'ingapena to kutana na ye to solo la parce que ta biso zo banga soute parce que nzamba c'est assister génération mususu otolo ba vérité rien que la vérité parce que to bitolo ba vérité c'est Tiffany muto akobika zate so to banga kaka na kufa liweza partout même na bangi liwa ke na lo ba vérité na ko na malaria betinga na kufi ça veut toujours attaque éclairer peuple nzamba parce que peuple nzamba kangami na bombo ebele basa na nzamba komisi ba église soit disant ça quoi comme magablo. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu vous bénisse. C'était le pasteur Richard Niakese Mangando. Vous bénisse. C'était la princesse de l'Éternel avec sa main de Dieu. Nzamba Pambola. Surtout une équipe au Métambolina, pasteur Richard, Papa Nabiso Robert, pour la France, pour la France. Le 13 novembre, c'est pour la princesse de l'Éternel. Ma maman la aime. Ma papa la princesse. Bandeko la princesse de l'Éternel. Est-ce que vous allez pour la Moukolona, tu as joyeux anniversaire. Ça sera vraiment un plaisir tant que tu as servi une zame dans le marathon, tu as temps plein, que ça la bino musala, que ça la nkolo musala, vraiment, n'arrêtez tu as la kaka, affection wana, bolingo wana, et ça manifeste. Que le Seigneur vous bénisse. Ciao. Non, il y a kiti na ba mesa. Ah, atanya ukondoko. Namona yo na chayo na mwamba na minito na kata pena katikata saki ya fufu. Oui, alors est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que tu as une galère na niveau 0. Tout ça là boy. Moi il nazana mbongo vraiment mingité. Mais nazo tchela bino moi mkio nazana ngo na agence moko boy Nazareta. Qui dit sérieux. Oh. Maman, comment est bon dans Youth Pesa au foutu mbongo kuna partir à Poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifonga mi comme on Nazareth. Na kufie. Agence lisusu. Naka sa su mulongo kuna. Pendant que là su. Kuna iza mamba mulongo te. Yesi ya foutu mbongo kuna partir à Poto biso to zoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yeso mona makamba bongo na monte. Bat papa simbo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence. Ezalaka. Mais moi bandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona mbeso. Poli kamba boye. Na monde na ne salamate. Mama yebisa ngai. Ba pesi mbongo kuna biso to récupérer biloko ko lia awa. Ya solo boutique Nazareta. Ezali boutique ou ezali à distribution de produits alimentaires. Ah! Nakosali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources comme la boîte bandeko bazana niveau Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à 10 $, 15 $. Donc si vous avez un bon côté, nous devons na poto ko sunga yo a uzika biloko ko lia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bon awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Kubungate, Toza Sir, avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent. Ah, direction Elengesa, Monkoto numéro 1, à face à l'église catholique
Ah, c'est ça, d'école. Bon numéro de téléphone, vous en avez déjà, vous en avez. On a 3 numéros pour Paris, vous en avez un numéro pour la Suisse, vous en avez un numéro pour la Suède. Ah! Non. Nazareth, nous allons la Congo Sili. Julia, nous allons kangisa kia fufu. Il y a modé, il y a un fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingo. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. aza mwana moto te po akosa ngai abongwani pe te po awangata nzambe ya le nazarien David Nzamba ayebana kika kokoma mokondima atako bapakolaki mafuta na mosakolima lelo yayo bolingo ebateli le nazarien lipamboli oyo emonanaka te mpeni mama kantelo